C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakwikila par rapport à Évangile. Oui, bonjour et bienvenue chers internautes. Vous nous suivez de partout à travers le monde sur votre chaîne Oboninga Kolanda Mingi Émergence One TV. Comme je dis toujours qu'Émergence One TV, nous sommes là toujours au service. Il y a des abonnés na biso tozaka toujours là pour satisfaire bino et pour na komema bino na babisika oyo peut-être na nous bokomate ko lakisa bino bato na nous bino no découvrir te. Alors lelo na compte il y a art dans le sang, toyo kokutana moko ya ba menuisier moko ya bato asaka ba kiti ya kitoko na commune ya Kalamu précisément sur université avenue Benkana. Alors lelo bokomo na pe boko découvrir le monsieur Musala Salaka. Alors Émergence One TV toza toujours pour soutenir bandeko nyonso oyo bazosala fierté à la République démocratique du Congo kotala ba meuble wazali kosala kotala ba musala wazali kosala. Donc c'est un monsieur à féliciter kotala vraiment ba œuvre na oyo vraiment. Alors Émergence One TV tolobaki ke lelo pena photo ya kotala ye photo sola na ye asala ka yango comment encadrer kabanani abanango ndenge nini idi yango ela ndenge nini yango lelo Émergence One TV toza awa sur université na quartier Yolo, précisément na Yolo Nord, pour na na responsable ya milieu ou soit responsable ya atelier oyo. Alors ensemble avec mon caméra Didos to pousse déjà pour que to kutana na mettre tout le monde a commenté ce que asaka musala nae. Donc à suivre quoi. Oui, je disais que toza awa sur l'université la musala qui on a vu sur Salaka parce que comme ici ils ne sont pas soutenus alors Émergence One TV a une émission de la famille de art dans le sang pour découvrir moko ya ba menuisier moko ya ba artiste si on peut dire ya ba meuble qui sont dans ça là alors ça va permettre les Congolais précisément ba kino pas sur la petite secteur pour que pas la petite secteur alors déjà on revient à ça bonjour papa les amis chez comment que soit là c'est bien dans ma casse ça là tout ça là par rapport à quoi c'est pas dur c'est que là c'est plus là tout ça là la façon que non bon façon de mboka les autres mboka ndenge les autres là ça là na énorme na mouvement parce que fallait que c'est nito ça là moi ba soutien vraiment ba soutien ça là soutenir biso pour la misala ça ni la machine même pas coudre de comme la machine ma comme photo ça na machine à couleur le vidéo prendre dans la les yeux qui mécanicien pour ça vous allez qui prêter pour le logo aussi la machine non ça dit parce que dans la machine na ngabo na tokela yango bino moyo petit temps ça c'est que dans la machine
ya kotonga na maboko oyo ozosenga machine nini mama mpe aza na machine ya courant ya poudre ya courant akima machine oyo nazali keno mamabape machine wana na mosango osaka mosala mongaki toteka oso machine yo moko tezozela leta normalement leta akosombelanga te susi ezali nini bafonctionnaire babanda ozwa mbongo ya ebele mpo bayakaka epa na biso po tozwaka mbongo mais tant que fonctionnaire azozwa mbongo abien te nde biso mpe toza toujours na pasipasi yo kiti etekelaka fonctionnaire soki bafonctionnaire non na société bakushaka presque bato baza ebele donc nyonso tout efase azalaka fonctionnaire bato nyonso basomela bino bakiti bazaka bafonctionnaire bazaka bafonctionnaire te mais par rapport fonctionnaire azolela te ozala bien na biso nyonso oui sikoyo badifficulté nini okankontaka plus na mosala oyo osala difficulté na ngai eza nini difficulté na ngai mingimingi ezali bon nakoloba ndenge nini difficulté na comprendre mpe na bien te comprendre bien te bon mosala oyo nde osalaka boye babiloko nini ezangaka yo baempêchement ekomaka na niveau nini pour tosala mosala na yo convenable vraiment merci empêchement ndenge eza nini eloko oyo nga nalobi ya bamateriel comme bamachine po nazala nango nazala na machine oyo ekokoservir nga papi nde boye boye okozala mpe na posa libaya tokata okozwa mpe site okozwa mpe ma machine mo tobranche okati eloko wana libaya we ndeko mosala oyo osalaka bozalaka mpe na besoin ya courant si besoin courant ezali parce que ntango tozosenga matériel c'est que faut tozala mpe na courant pour que matériel na etravaillaka na courant soki courant eza na mingi po bino bosala mosala malamu ase courant courant ezopermettre te ezopermettre te par rapport ya façon l'équipe ça déjà produit wala machine bana biso comme nakanisi bino moko boyebi c'est le journaliste nanu RDC courant na biso eza ya kotengama biso eza mpe na normal oui awa sikoyo nazoyeba te ezaka kaka atelier simple to koankadraka mpe bato non ntango ozomona naza mpe na baélève naza na baélève wana vraiment baélève wana na formaka bazali vraiment naza na 4 élève na forma voire même bamisusu mpe basi bakenda alors mpona sikona na bango 4 bacondition ezalaka ndenge nini pour ke mutaya awa akota asinscrire na atelier nao pour kakoma ozaki ba formation bacondition ezalaka bacondition ezali ntango mwana azoyekola mosala eza ndeti mwana omotimi na l'école na classe akende kotanga donc eza na bacondition tosalaka nayebi te moye totanga yango ndeti na place ya boye eza te tokotanga yango ntango oyo mwana ye asolicite place oki ayekola mosala nde toyebisaka ye babiloko akopesa par rapport à mboka nde ezobikwa oke tozali oserie connaissance savoir faire na mosala oyo obandi kala quand même na mosala oyo alors baavantage nini oyo bazavantage ezali parce que tozolia bazavantage eza ya kolia tozolia bavantage tozolukani ilafali ke mbongo ezala bien bato bazwaka mbongo okena biso mpe bato bayekaka mesele journaliste akoya apinga mpe commande onga na kotravaille nango tokena alors mpona na bano baza na vraiment mpona eloko wana eza mpasi mingi na bazofaa na ndako parce que lelo mpe tokomi oyi koloba toza na opération lokota bajene alors ezosenga nini nyonso oyo azali kasalaka eloko nasepelaka mpo ya kosolicite bana ngai mpo naza capable ya koyebisa bato bana bazali nde tofandi konzinganzinga bana nanga baza deja maki bazomona na tembe baza deja bonga na lakisa mosala tokozwa mpe ta kosola na bango alors ozalaka na besoin kaka oselimite kaka na sanité boye na mosala ozosala to ozalaka mpe jour na besoin oza na bongo moko ya monene efandisa makambo ya chine ti efanda osalaka mpe bameuble none tomonaka so oke na ba-IAC ke na baville tomona baindie bazosala bameuble ya kitoko alors yo mpe bavision ezalaka ndenge nini susi na ngai eza makasi na likambo oyo natimesele journaliste susi na ngai ezali nazala na bamashine nazala na bamashine epuis nazala na salle d'exposition
salle d'exposition parce que mosala ezali mais tozosala mosala na façon de mettre toluka kwanga tolia alors souci ezali que non fallait totravailler mosala oyo ezosenga que non nazotravaille mais na salle d'exposition esika nga nakenda koexpose babiloko na ngai ezotekama oke mpe publicité ekendaka na bamboka bapa wana sikoyo kosenga soutien ya bato baza na mwa bamoyen baya kosoutenir yo esika kaka yo moko ndenge ozoganye mbongo oyo économité osala atelier moto oyo azomona déjà eloko oyo ntango tozoloba balekaka mpe sur universitaire bayebi nare baume bayebi maître pablo aza wana bamunwa alors université benkana 32 numéro 32 esika depo na biso yali okotaka babiloko alors tosengi na motu nyonso oyo azali ke moto ya mawa ndenge ezalelaka akoki mpe akosomba eloko na ye mais bon apesi biso nanga ezali nini papa nanga nanu fati nabeleli ye mokonzi na biso ya mboka vraiment afandisa makambo na biso ezala malamu fonctionnaire to azwa mbongo moto to azosala azwa mbongo poke tozala pena keno biso mpe tobanda komonana alors sikoyo tokoma biso mpe na suka bakiti yango bakiti ya kitoko kobanda yango bacombien soki esenga combien mpo kozaka salon moko bakiti normalement na biso awa tobandaka na 500 kaka establi yango ezalaka 100 $. Wana ozalaka nde bashop non mais vraiment félicitations, vous êtes un monsieur félicité parce que là dans le monde là-bas différence c'est ça il y a beaucoup de monde vous êtes un monsieur félicité et aussi na kaka na bandeko nyonso ya Congo oyo vai na ndako mettre Pablo Bamunwa yeyo il est capable, il est aussi en mesure ya former ya ko encadrer ba jeune oyo balingaka menuiserie balingaka un jour pour commencer ba kiti nous avons besoin de l'eau citoyen congolais azala utile la société nous avons besoin de citoyen congolais à mettre un peu aux ala utile, il faut qu'il y ait un peu pour apporter quelque chose de mieux dans la société. Le Boïba, bon n'a rien dans la société parce que le Congo doit évoluer. Alors le Congo, s'il faut évoluer, il faut évoluer dans la banane. Alors il faut qu'on aide les députés honorables. Oui, il y a une patane de vision des Aranini. Vous en avez besoin de Nini. Biso tokosala boye tokobongisa boye alors yo tchaka mayele to encadrer ba frère bana bavandi ebele encadrer bango oyo baza na matière na mosala posa bana ebele baza na besoin bana ba encadrer bango bapesa bango matière alors na sepeli mingi merci vraiment maître Pablo Bamunwa pour continuer tout ça ba image ta kitita kaka na ngamo na sepeli na vraiment surpris na posa la pena moninga na bizani oui papa eza wana kaka sepeli loba oyo lekelo na bana ba ofele loba oyo kosala kiso to ko kaka bango tata ya mwana tata moni ke non mais na be mwana na ba chemin boye kitoko te c'est mieux que na lukabanité ata na biso te donc moi ko bana pe akenda classe na ya pe awa ozo ko la pe moi ko sala ko na l'aise ouais ba musala na yo pe le ozawana ma okei biso de loi pour entrer na bakaliso de baya ka ko sala non c'est ça ko sala merci vraiment comme on a dit mettre Marquis OK parce que mettre Pablo a bisinga na ke binom bale pe na ndeko ko ko les awana vraiment bande ko musu moni to vous avez monté moni bino vraiment et c'est voilà notre émergence on dit bon mona ba image au moment ba milili et je rappelle encore bande ko no sauter à Yolo bande no sauter à Kinshasa et puis Congo mo ba ko s'abonner l'émergence on TV ouais ça émission na bino art dans les sang ou parce que ba no kolanda makambo nyonso to ba kolanda bande ko nyonso ko ba saka musala malamu ko na mboka oyo ko ba meka un peu pour encadrer musala mo ba œuvre bien pour que honneur peuple ya Congo et tout moment toujours le boulot. Merci, merci vraiment Makasi na Didos les coordonnateurs et azaka toujours na sima image ya kitoko bozomona c'est grâce taillé et na bo sanité de bonangai concert na sikla na mingi na kombo ya Josiane Ngalula babi
une demoiselle trop sexy même. Donc, on va désormais sur Émergence One TV. Déjà, vous avez et un grand merci de m'abonner surtout. La personne qui est Carlos José puis Sandrine Mbabou, au niveau de Londres, dans la santé, il revient à FM, FM au niveau de Kaoka, la personne qui est petit na yoyo. L'évolution peut nous aller ça pour ça toujours. Maître Fabrice Lombo na Kaoka, en moté na yo, na bosanité Aristote Missimi, Jansi Foyo et puis Candy Chama, na Francine Doni, on est base émergence au niveau à Paris, en France, au niveau des États-Unis, na Hervé, Pana du Epi, Merdi Sabouana, Maman Bénédicte Mbaye, on est plein de sponsors dans le numéro 1 quoi. Au niveau de Turquie, DJ Matudi, DJ Rigel Matudi, l'Afrique du Sud, la Moni des sous-sociétés pour Barépi, Josué Kigoma, un grand merci. On a apprécié ma moto et tout là. Merci Maître Pablo, merci Maître Pablo. Bon continuez toujours ça, vous savez, toujours un peu la évolution à Milo. Au revoir. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona par rapport à Évangile.